Ça m'a pas emballé la raibine, vous avez bien certainement. La famille, hier, j'ai fait une vidéo sur frère, on a vu sur mon oiseau, Mikolo, donc, nous salé vraiment pas bien. Au Bible, les Zolo, j'ai rendu ton nom grand. Les autres, ton dit ça, ça, on a été, mais moi, la poto. Au bas, mais c'est chrétien poto, parce qu'on a sexité, bah, il va n'a été, NK divine. On va la moindre. Je vais parler sur des choses. Nana sa continuité quand on a le bac qui a continué la vidéo parce que na me copé ça conseil. Le frère abungisa moi c'est dans ça il faut se coucher avant concert et bino boyebi 42 muki les alaka bam so le bic non Alexis bam so non bon lui-même il a donné ça comme témoignage, c'était une épreuve pour lui. Et c'est ça. Alors na continuer bon na pesa conseil côté positif et puis na lever le côté négatif dans le sens que c'est une réalité au lelo ezali na monde ya musique gospel bato belé toyebi yango ke ki se koti na kati ya mambo ya bonzambe. OK, alors na loba nini et là on a bana omeka ko expliquer eza ko lakisa bato ke na bana obenda matoi na bandeko nyonso oyo bozwi je sais pas na loba nini, vous avez décidé de servir Dieu nandela na loyembo. Déjà généralement ba musiciens et chrétiens sope gospel na benga osoki nini bazala na moi problème ya connaissance ya nzambe. OK, ils sont plus bastar, baza plus banduleman na bandule woman, baza plus batu ya mongongo kitoko, instrument zala bien propre kolata bien mo excellence moko mais baye baka penza te objectif oyo bango baza koyembela nzambe ndelo ko sala ke mingi ba dévier mingi ba dérouter yango moni so lelo misie mo atomba mi amati bo so ya mona mobali bo ka ba sango akomi muta ba chéri akomo bomela bana basa bato mabala. Et en fait c'est ça. Pourquoi? Simplement parce que connaissance ya nzambe ezate. Bible zolo c'est que Dieu préfère dans l'homme c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi connaissance? Parce que connaissance c'est oppositionner mutu. Connaissance d'abord ya homo eza pouvoir. Et connaissance c'est opposition moko. Et pour la zolo je sais en qui j'écris. Et koyeba wana mutu salaki aloba na Romains 8 que quelque part que elo mo okabole na bolingo nzambe ezate. Asuka wana ta précisa grave aloba que même liwa. Paul a dit ni la mort ne me séparera de l'amour de Jésus, ni l'épée et ni la famine. Il y a pas déclaration moko fort et tout monde on a vie à Paul. Paul a signé liwa pour na kombo Yesu. Pourquoi? Parce que pour na yekutu koku faisait sengo koku fakati na nkolo en servant Dieu eza gain ya kosakanate parce que OK tout droit koku ta na mokonzi. Et Agabis a prophétisé pour Paul. Abi mokolo sentiro na omona tamamba osale bisika okene Paul a sepela kweka kobanga ata pona yekutu bien banyole na kombo Yesu. Et c'est eza ba connaissance oyo eza rare. Et or eza connaissance on nzamba lingi bato ba servir ye bazala nango. Samuel servait Dieu sans connaissance. Azali na mwana moke. Aki mongongo wa nzambe ya kansaki mongongo wa papa na ya molimo. Papa na ya lobi na ke non so yoki susu loba Seigneur me voici. Lelo bandeko tozana ba Samuel ebele na service à nzambe, surtout na domaine ya adoration ya musique. Or na Bible ba lévite bazali ba chanter. Et vous avez besoin de Samuel comment il s'appelle? Vous avez besoin d'Élie à côté de vous. Un encadreur ou ayebi nzambe ou ana bonzambe a inculqué yo connaissance grâce maele bonzambe wana et plus yo na présence nzambe na prière et osala ko batela loko wana baza ebelete o ba servir nzambe na connaissance yango moni mingi o ya mwa kala ebele ba fléchissa penza te. Pourquoi? Parce que ba yebaki eloko nini o ba ko sala. Malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas. Alors et ce qui fait que mingi ba ozoma na mitambo. Vous savez, Satana a salara mutute. Tant on va kosala, déjà a péché ceux qui l'ont ni de battre cancer là. A kesimba qui s'est azui grâce à Dieu promotion, à Dieu élévation, succès et autres. Le diable ne fait pas ça. Satan a fait ça biloko anate. Le diable au contraire, il y a un aux place et loko izali. OK? Et si ka posa eza
Place procès se manifestaka. Satana yaka. Comment? Je vais expliquer. Il soit qui retraite. Je crois que c'est la matière comme 4. Hein? Accueilli retraite il y a 40 jours. Bible Zoloba, après Kosambela, il y eut faim. Et le diable a profité d'Anzala, a représenté l'IPA et solution Yanzala. Place posée Zalaka, Satana Yaka. Yango moniso okoti lo sambo, mabondeli. Pona besoin mo songolo. Tentation yara liboso. Parce que quoi? Parce que Satana comprendre. Si quoi yo pour Luka a raté yo onzamba zo bongisa pia yo wana. A tenté yo. Tant yo cédé na oya ya récupérer oya yo. C'est ce qui se passe. Malheureusement ebele ba comprendre te. Place posée Zalaka, Satana Yaka. Na ozo exemple bala mi bale bele. Ora soya mo vandi boye. Ba posé mato. Ora posa moi si. Surtout si vous êtes marié et moi sinon azate. Ou encore azate disponible te. To vous êtes marié te. Ou kaka opportunité pour se présenter à kaka. Ka petite moro boye. Au cas moi ma bengi ngandene. Amola liselo mo na téléphone. Oko fana na porte alpang bazo leka leka. Ah. Moi no yo. Ti oko ke sali sumo. C'est ça, place pour César la Satana Yaka. Alors, ni nezoleka. Les lois bande rebelle va fléchir genou devant balle, va hypothéquer grâce. Et va baby si bon zambe parce que Dieu n'est pas dans les mélanges. Et bele bazu appelle ya solo, et bele bana grâce, et bele bazo yembe lanzambe ya solo. Mais malheureusement diable a présenté blo mokili. Si tu soko fuka melingai, ninga ipsaki Yesu, je te donne tout ça. Et mingi ba céder. Que non, c'est le diable et le père des mensonges. Na souka nango arbomayo. Ba producteur est belé le loba baby si batu. D'ailleurs non lo ba bandeko bozo yemba, faites très attention. So muto ya produire yo et lo malamu, mais bon de lanzambe. So il ba invité quelque part eza bien bon de lanzambe. So qui grand moko azo luka kangama na yo ozana eloko, je vais t'encadrer, je vais t'orienter bon de lanzambe. Parce que Satan monyo lo weza katina yo aroya. Si vous supposez veiller dans mon limo, ou à mon vie à prière, tu passes pas du temps dans la présence de Dieu. Koba nganzambe zate, kota la Bible zate. En tout cas, la probabilité c'est belé bazoyo. Pour il y a des choses où les wa, on comprend dans côté puisque ça m'a besoin mon limo c'est spirituel. Et tu dois aussi être fort spirituellement pour comprendre que non, oyo kadia pemba, oyo nzambe, oyo voisin. Les problèmes toi dans mon lelo. Bande rebelle ba hypothéquer ba grâce. Ba na biso bele ba zoyemba ba mamsu pour moi lo bango ezate. Pour moi lo bango ezate. Moi si. Awe ba kitoko makasi. Abandi ma koyembela nzambe mwana moke. Ba période moko. Akota libale ba mwana moi si. Na ngambo pa ba voisin. Maman ba yemba na ba musicien. Mwana mokonzi. Moi biso moko moi si yemba. Kota libala kuna. Et pas à moi na moi si abima pe maboko pamba tanda ba sombela été. Vous comprenez un peu. Alors neti babilo ko bon eze belé na musique gospel. Ba des fois des belé ba prophète ba des fois des to komona bango belé misukutu ba yebani na ba kona biso na limité wana bazaza wana. Ba chantre, ya ba des fois des belé ba serre. Ya ba des fois ya ba 43 et belé. Na kata mambo bonzambe tout ça pourquoi? Connaissance en nzambe ezate. Ba présenter au ka moi au fléchir nous rendez malheureusement bazo sucer yonde aux appels ou malonga te ya maona ya passer on que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et nana minga roloba me ngonga vraiment nsa passa binongolo na lansara message moko appel moko na lobby bande nyonso parce que kongo na déjà na grâce nsa ba pambola mboko na bandingi mo bona ngo idete so za liso molimo oyebi mwana moko yo moko yembaka. Bon, on a visé plus batonnet africain, bato Congo. Poto les gens babunda na bango. Peut-être voilà ma coquille. Aussi bateau bandela wapi. Au ligne vont servir nzambe na loyembo. Tu peux me contacter, je vais t'orienter. Na quoi encadrer à distance, na quoi yebiso nini kosala. Voilà. C'est un peu ça. Donc, message au beau pesa on la bandeko bazo yembela nzambe. Autant de anonymat, apparaître. Et Satan a mingi. Azako piégé, bato belo, bazana moba grâce, bala bato bela, mike baobi, mamikolo.
La famille, que Dieu vous bénisse. La manière dont nous devons servir Dieu avec connaissance. Connaissance pour épargner nos membres belés. Les lobande on a vu soit ba musicien baza plus na théorie. Bonzambe ezate. Bonzambe ezate. Et pour elle la musique eza ko za mo malamu. Ko beta instrument ya bien. Ko za na succès. Oyo ezo compter plus ses ali baye bangai. Koyeba na eza mabete. Parce que tant autant bolana nzambe. Nzambe ebisa Abraham, j'ai rentré ton nom grand. Et succès, élévation, réussite, et à Nzambe. Josué 1:8. Que cette livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, quand tu vas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est ce que la Bible dit. C'est alors que tu réussiras. Donc, secret à réussite, secret à succès, secret à élévation, secret à gloire, à prospérité. Ezalaka, méditation à ma commune en Nzambe peut pratique na yango. Le reste ezalika mwatan. Ozala no persévérer, ozobanga Nzambe, ozotosa, ozokima mabe, zelaka ngonga parce que il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais malheureusement, ebele notion wana ezate, yango moni mingi lelo ba okufa. Botala ba musicien chrétien nde ba se comporter na kata ba église. Ba pesa offrande te. So to offrande pe ate bongo dîme. Ba pesa offrande te. Ba pesa dîme te. C'est très rare et à moko au mona musicien chrétien en église a pesa offrande. Et misusu ezate kana mbongo te. Non, yaza ndule mana. Yende fo ba pesa yi. Yende fo ba pesa yi. Et likolo nango oka ba ke convention. Milulu comme ba balingande ndule. Babeti tant comme la prédication bon nyoso ba bimili bala ba keso mo pepe. Bota niveau ya bato do pendant que ba hôtel ali lo banzambe. Baninga basoka maloba nzambe parce que yango nde vie. Vous allez constater Jésus partout il faisait des miracles avant de faire quoi que ce soit, il prêchait d'abord. Mazaki nzambe. Il prêchait d'abord parce que c'est la parole qui vivifie. Ezali lo bande pe sarabo moye. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui te produit un miracle. Bango babimi ba keso mi pepe libanda ba kemela ba mai na ba ji ba so beta masolo ba so chile. Kuna ba ninga na kati ba so ko yoka maloba nzambe bota niveau ya batu. Et batu wana bo benga ba sala nzambe. Ils sont loin ya oza ba sala nzambe. Ya on bo monitor ba proposition mabe yaka. Il ne peut que fléchir pour avoir connaissance ma bazo salate. Habiter c'est quoi servir Dieu. Ndekomoko a su production. Producteur a ABC, il y a une maquette. Il y a une période de mois kalamuke. Quand il y a une maquette, producteur a kenango. Ayoki ango le lendemain bazé na rendez-vous dans hôtel ABC bravo. Nzembo kitoko, mungo kitoko. En tout cas, ma sont impeccable. Mais ils ont un loko moko lobi ozana kazaka te. Donc ata na hôtel na mono bolumbu. Il faut la kazaka. Kazaka on comprend te. Kazaka. Quand le producteur a fungwami. Dieu merci frère a ébissé papa. Nana mutoropiate. Les leçons d'aller kazaka et pardon abonner aussi sa famille. Abonner rola kazaka. Nandenga kenda na ye mambongo pe et silaka bongo et puis. Alors ezana na zona train bon na Tumba Zaïre. Il y a rien pour rien. Le diable ne donne rien pour rien. Bazo soupçonner frère na biso pourquoi parce que bango pe bakoma olekisa batu bapesio makambo bango pe fo bazo makambo ya na frère moko asala succès ba période mo kala parmi ba combo penza na musique gospel frère on a coufé la maman na papa la musicien na moké et yé pe ba yé mtolia maman na tata. Alors le frère a coufé la maman na tata a coufé la bandeko petite frère na ya koya Mesika Moussala Alzala Abela te le côté santé bien normal à Koya la salle crise à Koufa sur les champs les solos Ningisa qui ça va te belle ba ebi frère on a bêta concert Nambo Naza Mokolo Oyo ya livra concert Mokolo maman bota ya Koufa Mokolo maman bota ya Koufa
frère à mouchoir il y a un mouchoir soit bani ko sauter à wananini mais matata mponyote et mwana oyo ya mobali auta ko bima na label awa auto kusela mama ya même pas un balobi basinga ke mama kodi je vais dire surprise balobi mta Alexei mama je crois ba ne bele ba kufina label to yebi et we will shortly be arriving at Westcombe Park. Ba frère ba komba 2x2 ba sœur ba komba 43 surtout ba ona ba balite na ba botite na okela bango mawa net cher na bino wana o wana o ça sexy Nicolo prophète akabal wana jolia ye ya kosakana te ko tafuna na mikuwa un prophète akabal wana wazongi sona azongi sur la page wa pela kala wana ali moi azongi sur Nicolo azo tafuna sera misoni nzamba sunga biso tellement bat ba ebité ba osela nzambe nini et lolenge il faut passer la nzambe ngo parce que on livre dans n'importe quoi o msusu auta ko tumba Zaire mikolelekia balobi kuluna amela masanga muta double soit bani bitumba mobali simla mobali mabanga que Dieu nous aide na mibali na basi bindumbiste numéro 00 ce qu'on s'en boit beau salé on s'en boit beau salé c'est ça ba succès bozo zala na bozo zo ba réussite na ba élévation na na pia bino ya on va constater généralement bazalaga ce qui a un événement moko elo moko faut makelele mo ebima na kombo na ye bo remarquate hein ce que ebima net que non botika bomon jalousie bomon motema mabe po moninga na concert po moninga uti ko bimisa album po moninga uti ko bimisa nzembo zo sa succès te ya ndenge ba moto na bango tambolelaka faut lo mo esalema okata monsieur mo o créer bêtise moko etambat ba ondolo belango et kombo ya zozo yango wana oh Bible zoloba il faut te souffrir non comme ba injuste non comme ba coupable de cela veut dire quoi ba otonganga maintenant za innocent na mambo ba zoloba coach iba kimbongo so na ibaki et aux impact te parce que ngana mwana nzambe il faut na souffrir na subir ba jugement wana ba mafinga wana tout en étant innocent wana nde nzamba kozwa gloire et nzamba ko justifier ngai nzamba ko pambola ngai nzamba ko tombola ngai mais soki oba oloba wana yango nde vérité mais oba tumsusu nana sala mabete bino kaka boye otika vie privée moi na nzamba za na vie privée te chrétien za na vie privée te pourquoi parce que vie à chrétien il faut être ya bato mususu c'est ça Bible zoloba la création tout entière soupire et paix et osé la révélation du Fils de Dieu au pluriel dont nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ doit se révéler na mokili par nous. Il faut mokili ba mona nzambe na nzela na ngai na lolenge na nga. N'était pas comprendre. De vie à chrétien, il faut être à battre. Vie à chrétien, témoignage à chrétien et ça évangélisation. Pourquoi c'est la makambo, c'est indispensable. Et ça va biloko yo, et ça inévitable. Mais nzamba justifiera toujours ba oyaye. Ba ngo ezala kaka. Oka asala ke lo mo botan bat ba esko ba ko lobela ngo makelele tamboli. Siko ya o soit succès. Mon frère soit nisa ke bembede. Et bat ba côté la ke pe bazali, c'est comme ça. Kuna bongo. Et nzamba okela biso mawa mambo le beza ebele mais bon nasuki nanga nasuki awa l'essentiel pour comprendre donc bande obobanga nzambe
neni yo yebiseke yo pe okenda osomba kisi okutana kuna bon kisi bakenda kosomba ngo to bakenda kozwa bakenda koluka. Mais pour juger ou encore discerner, comprendre les choses spirituelles, il faut être spirituel. Le fait d'être spirituel suffit pour naïeba peine à comprendre. Et puis non seulement ça, naïembela penza nana milewa na naïeba mbongo mingi ndenge lekaka. Zana peso exemple. Na msusoza na mulimo musantu. Soza na discernement, soza na grâce à comprendre na mulimo. On a besoin de okutana to yopo keno luka kisi boyeba. Mama wa yembaka banzemba nzambo mobile nazalaka ndumba kongo mbimbe yebi ke ndumba balobaka. Mais pourquoi avec son mobile n'était pourquoi lobaka eloko te malgré ma mobile salaka oliaka na bachantre na groupe kobotisaka partout aboya ete pona nini aboya ndeni eza copie na bango mibale mwasi na mobali ye moko akoma 43 sikoyo mamona efona esimba kisi on a compris tout pour naïba, non? Non? Et par la révélation, Dieu peut te révéler, te parler, te confirmer quelque chose. Frère ou Moutaklish. Frère ou Moutaklish. Soyez beau, sur l'arabien, les musiciens. Ils allaient bêta. Bazana kongi ça va épisabino. Souvent, sur un concert. Les jeunes filles même pas partout. Sur le fond, il y a simba qui s'y pose que non, mais en ça les normalité ça bon zambé. Et à Babylone, ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Faiblesse on lit à l'olengeni. Faiblesse on doit quoi y a quoi une et quoi arriver à Zamuto. Mais aux yeux au canichi la base bloqué partout. Partout des cultes sataniques. Mais la peine zambé. Bat bayo ka ba nzembo na ye. Na besoin tena une simba qui s'y pose naïba. C'est ça. Tata oyo alobaka akalinga Branham koleka nzambe bato ba regreta bato ba kamwa mais ndenge nini ye mutu apambola biso na banzembo na ye kitoko banzembo tata na kale so yoki yango tu sens la connaissance de Dieu, la profondeur. En fait c'est pas une personne qui s'est trompée na banzembo ya yemba na connaissance ya zanango alali ya la muyimba la moralo bageno alinga Branham koleka Yesu Branham Nenzambe na non. Babylone est la profanation. Ils ont sabotage. Après avoir servi le vrai Dieu en vérité. En esprit. Adorant en esprit en vérité. Un matin on l'a la mouki. Sopeni nyezora bango. Nikolora roluka soki eloko nini o baluka bana. On se retrouver dans le monde wala mususu. Ba otinda yo saboter œuvre oyo salaki. Ezate que non, à se tromper toi ayebite non, ayebi. C'est là le principe à monde occulte. C'est comme ça. Et là, on a les années. Là, on a ces places où on a été. Nzamba Pambola, comment il s'appelle? Frère Patrice Moubiaï. Bato bele balandi ba émission na ba interview na temps aye poto awa. Oyebi, il n'est pas parfait hein. Aza muto na mai na makila. Appena ba faiblesse sur loi bato nyonso. Moi bi place bonzambe ezali ya. Au sentir que bonzambe ezali ya. Na ba question ba reposer mutu, na ba réponse mutu repé ça, tu comprends que non ici il y a une différence. Batuna ye lelo ba musicien gospel ceux qui chrétien ceux biloni bokoma bato bilinga ba mabale kufara pour ni bino basi sur lala. Ba c'est yo peut et arriva. Na c'est pas la sincérité na ye. Alobi azamutu et arriva kwea. Et mais ça te que mi colonion so encore comme vi na ye. Les lois bimina mo solo bia ko ilo pendant que ça marié non ezala bongo te et au moni so mutu na molimo na nzambe tango sa mabe molimo na nzambe zangi so kimia oka culpabilité alobi akoka te a confesser moi pas moi sinaï ayebisa moi sinaï vérité que non chérie désolé et arriva moi la mo simo ou thérapeute tala mi mes arabasa poto tala une fois t'avoué ta moitié pardonner anti mobile ndingo na pedana na nga boyo et yama kamni ngo na boyo le nini na boyo le nini déjà ça prouve que non il aime sa femme c'est ça être enfant de Dieu aza muto ana faiblesse aro se retrouver à beti libaku wana ya libaku mais oyo yo obala moko bana muto ba chéri partout ba makango misuba liko bala te kindum il y a un problème
ndeke si apumbwa ndeke si akenda yango moni ata sali mabe moi yo ka culpabilité ezate ata sali mabe moi ko mabe na kati ezate parce que ndeke akenda nzambe basaka na nete ba mesana na nzambe te ba mesana na lisumu te oko beta libako osengi nzambe bolimbisi la Bible dit celui qui avoue qui mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa maintenant tu
babenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to tango akolamuka abimaki limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.